je m'excuse. Bonjour à tous. Bokota. Vous rentrez et vous partagez la vidéo au plus grand maximum. Voilà. Lorsque vous rentrez, vous partagez directement la vidéo au plus grand maximum pour que ceux qui ne sont pas amis avec moi puissent voir la vidéo derrière vous. Donc c'est hyper important. Moi, je n'ai pas cette habitude de partager mes vidéos. Donc partagez-la au plus grand maximum. Voilà, on va essayer un peu de parler de tout. Voilà. De parler les Congos cette fois-ci. Voilà, on a parlé de la vie, de l'amour, de vêtements, de l'immobilier. Maintenant, on va essayer un peu de parler du Congo. Et le Congo qui se sombre de plus en plus dans un état très chaotique. Donc voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour à tous. Voilà, c'est votre humble serviteur, Google. Bokoto, totetanteke, topanzampoke. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers compatriotes, voilà, comme vous, j'ai suivi une vidéo sur la toile, comme quoi l'ex-première dame qui se nomme Mama Olive Lembe Kabila a fait des déclarations, vraiment je vous dis des déclarations choquantes, comme quoi son mari demeure le sauveur du Congo et l'homme qui incarne le valeur du Congo, et elle croit en elle, qu'on dirait il y a quelque chose qui se prépare en cours de traitement, que son mari devrait revenir au pouvoir pour un troisième mandat. Elle n'est pas la seule, hein? Elle n'est pas la seule, vraiment. Quand vous écoutez ou vous suivez encore Papi Tamba, qui avait une conversation en guise de discussion avec Zachary Bababaswe, Papi Tamba encore a évoqué ça, que d'ici là, Kabila sera de retour. Si vous avez une bonne mémoire, il y a 2-3 mois passés comme ça, je vous ai dit, Tshilombo peut nous faire une surprise. Vraiment, il y a une surprise de la part de Tshilombo. Peut remettre le pouvoir à Kabila. Il est capable, croyez-moi. Et il remet ça entre les mauvaises mains de Kabila. Vous savez que arriver au pouvoir de Tshilombo, c'était un deal. Un deal prémédité. Un deal qui a un contexte flou, qui a beaucoup de secrets, que vous et moi ignorons. Alors, Tshilombo a ça pouvoir wana na Kabila. Certes, kokengela kaka Tshilombo na musika, vous sentez que c'est pas un président. Ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas un administrateur. Ce n'est pas un administrateur. Ce n'est pas un président de la République. Ni sur le plan charismatique, il est nul. Sur le plan administratif, il est nul. Sur le plan dirigeant ou gouvernorat, il est nul sur tout le plan. Mais il est quand même fort. Hein? Il est fort en volant l'argent des contribuables congolais. Là, il est vraiment... Là, c'est son fort. Alors, chers amis, l'histoire de M23, je commence à faire de petites analyses là-dessus, des enquêtes approfondies, tout et tout, et j'ai vite compris que le deal entre M23 et Tshilombo persiste toujours. Ce deal n'a jamais été enterré. Persiste toujours. J'évoque pas mal des idées qui viennent en moi, beaucoup des idées. Soit le 1-23 viendra aux rescousses de Tshilombo après les élections pour mater la population congolaise dans son ensemble, soit le 1-23 restera là au Congo comme une deuxième armée congolaise.
Quand vous regardez dans l'ombre ou de loin la structure M23, et vous comprenez tout simplement que il y a un arbre qui cache la forêt. Derrière tout ça, le porte-parole du M23 est le seul et unique personne qui parle au nom du M23 et s'exprime en lingala, en chiluba, en kikongo, en français et en swahili. Une et seule personne. Et les autres M23, eux, s'expriment en Kinyarwanda, Kirundi. Là, ça pose pas de problème, ça n'a pas d'importance. Mais du moins, il y a une personne qui est le porte-parole du M23, qui parle au nom du M23, et qui essaye, pas de condamner Tshilombo, mais de vous expliquer, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le deal. Vous savez qu'il y a 2 semaines, Tshilombo a fait une déclaration à la télé congolaise, comme suite, il ne peut pas négocier avec 2M23. Sous sa parole, il y a le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense qui se sont rendus, pas seulement à Nairobi, mais à Luanda aussi, pour négocier cette fois-ci avec le 1-23. C'est quoi les négociations? C'est quoi le contexte des négociations? Alors, ces gens-là sont traités comme, sur le rapport mapping du Haut Conseil des Nations Unies, sont traités comme des terroristes. Et ils ont un mandat d'arrêt international. Ces gens-là seront poursuivis par la justice internationale. Alors, c'est quoi leurs revendications ou des accords qu'ils ont mis ensemble avec le gouvernement? Ces gens-là réclament qu'ils soient amnistiés, c'est-à-dire enlever cette espèce de poursuite derrière eux, tout et tout. Il faut que le gouvernement congolais enlève ça. Qu'il reste des hommes intègres, honnêtes dans la société. Là, c'est premier deal. Deuxième deal, ces gens-là, ceux qui ont vraiment commis des génocides atroces, seront quand même poursuivis, mais ils ne feront pas beaucoup de temps dans la prison. Donc, ceux qui n'ont pas commis vraiment des crimes auront bénéficié quelques centaines de milliers de dollars qui sortira bien entendu dans la caisse de l'État congolais. Et les uns seront des commerçants, les autres achèteront des vaches pour faire d'autres choses que l'armée. Et puis, il y aura un groupe de M23 qui vont s'intégrer, voilà, automatiquement, dans les activités politiques congolaises, entre autres, au Parlement, au gouvernement, et il y aura un groupe de M23 qui vont être des responsables des grandes sociétés étatiques du Congo. C'est-à-dire, dans l'ESNEL, il y aura quand même un M23, dans l'immigration, il y aura un M23, dans telle entreprise de l'État, au port de Matadi, il y aura un M23. Et voilà les deals qu'ils ont mis sur la table avec le M23. Félix Tshilombo qui disait autrement que voilà, je ne peux pas négocier avec ces gens-là, ce sont des terroristes. Où allons-nous avec ce monsieur? Où allons-nous avec ce monsieur que nous appelons le Tchokulaire? L'homme qui incarne le malheur du Congo. L'homme qui n'a aucun respect humain, en lui-même d'ailleurs. Les gens l'insultent, tire du soir au matin. L'homme qui n'a qu'une chose dans sa tête, voler. Voler. Bomoni awa, émission moko elekaki na place wana, na télé. Émission, il y a jeune moko babengaka Mutombo, autrement appelé Sango. Il a reçu un jeune de la place, Azana famille Yampela. Le jeune homme s'appelle Jeko. Babengaka Bourreau. Bayambiye, ils ont préparé une émission à leur manière
nakotuna yo boye yo kozongisa boye, nakotuna yo boye yo kozongisa boye. Vous savez, dans le monde journalistique, il existe cette espèce de questions-réponses déjà préparées. Donc, ndenge tolobaka et bongi samaki déjà. Alors, le mec à côté na kati ya plateau, ya Mutombo, et il reçoit des salutations na ba follow le moko boye likolo nango. O mbote bokilo ya mokonzi ya mboka. Et l'homme se dit, oh, ngaraza bokilo ya mokonzi ya mboka te. Oh. Mais yo toza noko ya bana mokonzi ya mboka. Oh, eza ngai. Oh. Bongo donc ba yeka na bana moko boye babwakeli yo na maboko balobi banda lelo yo komi noko na bango babotami te boye na mama moko na tata moko mama wana aza ndeko na yo te. Oh non, mama wana aza ndeko na nga, mais nga naza bokilo ya mokonzi ya mboka te. Alors, les gens ont mal interprété cette séquence de fiction. Moi j'appelle ça séquence de fiction. C'est juste le mec a eu appel depuis Paris na maison civile, il y a chef de l'État. Balobi non, ben voilà, il y a eu des incidents, boyena boye, moi si à mokonzi ya mboka, le lenge ba refulaka ye, il faut que sukula image wana. Alors, il faut que sukula image wana. Ils ont fait appel aux sages. Batubaye balobi moto akoki ko sukula image wana ezali kaka membre de famille ya Zizel. Bon. Et tout le monde va penser qui Alain, le grand frère aîné, c'est-à-dire que moi, na liboso ya mobali na libote yango, Alain, et tout le monde va penser qui est, aya ko yemba te, ne kekyo ya concert ya monene zalaki na martyr, parce que il a fait quand même des chantages sur la personne du chef de l'État. Ye muta belela ki asalaka ntangwa wana ki ale ki nangaye, ale ki akeyi, ale ki akeyi. Alors, et la musaka batebele ba yebaka li solo angote. Donc, Alain, yé, ba pesa ki etumbo. Abu Dhabi, asaki ne tumbo Alain na maboko. Asaki ne tumbo ya Alain na maboko, ba komeli na nkasa. Babi, lipa ya ngoyo, Alain liate. Abu Dhabi, touti goyoka, émission moko boye, Alain a sali droit à la réponse. Alors, d'ailleurs, projet wana ya kobeta na stade de martyr, azali moto ya mibale oyo, à part Abu Dhabi, yé mutazali concepteur pe ya projet wana. Parce que babane ko kena mboka moko kota ba Sierra Leone kuna, na mutuka bazo kende, likanisi wana la muki na mutu ya Abu Dhabi, le producteur. Abi Alain a besoin ko sangisa bino. Alain a PCP ya ye makanisi, et bimisi mbuma. Alain yeba kaka te ndenge masano ya mindule ezobeta manasa de martyr yeba kolia ye eteni nzoka na maison civile kuna ya mokonzi ya mboka bakengelaki Alain na liso ya mabe babia ntangwa wana mbela wana we betamaki wana ke Zizel bazo sembola eli likolo na bambura matari Alain mutasalaki yango aliate. Bon, Alain botia ina na mopanzi yesu ki to biangiye ako sala émission na sango akolingate to soki aye akobimisa ba sekele mingeza akobata. Bon, mwana wana jeko moi malamu sola na jeko ngren jeko boni ezali maison civile ya mokonzi boni mbote bo tolingi oya na Congo tozala mwa masolo moko ngongo basolo batolingi oya na Congo ni ticket déjà wana numéro ya billet na première classe na Air France et ça déjà wana na mesa yo récupérer ga numéro na stylo ok na guichet obeti yango papa et bimise li yo billet na boarding pass na yo uzana tina kozana billet na maboko te numéro wana kaka babenga ka ticket Burompe la se randi à Kinshasa yambiye masolo bandi. Pour la première fois, au mona l'un de membres de la famille Azalipe Kulutu, il y a Zizel Mpela. Ayangani leki na ye asukuli maboko, lukula mutali ki mafute asoso. Asukuli maboko, ayangani ndekone ya mwasi. Alobi d'ailleurs,
na mboko tozali obena mwasi moko wazali première dame kombo na ye mama Denise Nyakeru Tshilombo. Tozo bena mokonzi moko azali papa ekolo mobimba kombo na ye Tshisekedi Tshilombo Antoine. Bisika Tshisekedi Tshilombo Antoine na mwasi bazalaki bafunguli mbango champagne. Batutisani champagne wabio. Torobaye ke mwana aza mwana malamu. Akwa kosala biso musala malamu. Pourquoi faire ça? Parce que pour soigner l'image du chef de l'État, azokene na campagne électorale. Alors la campagne électorale akoiko kende na bilamba akobeba te. Ne lilingi ya mabete. Esengeli bo moto na yeba sukola yango akoma mpetwa po akende na campagne na lolenge ya malamu. Alors entre autres babiloko wana azana mwa basi bipai na bipai, il faut ko kombo na babiloko wana nyonso. Alors ce que Borompela oublie na ba déclaration ne parce qu'ils ont représenté famille. Pour na ndimite ke Borompela avant longwa na pariawa akutana na ba famille ta akutana na bango. Parce que ya yangani alobi kutu Zizel ça fait plus de 4-5 mois tout le monde en a été. Mais tu veux engager une discussion familiale. Oyebi na ba Congo ba bengaka yango ni na ba Congo Kinzonzi. Voilà. Oyebi na ba Congo ba bengaka yango Kinzonzi eza très considéré. Ba sakana nango te. Ezali ba corps moko elekaka à la fois verbal et écrit. Yango nde tikaka respect. Donc eza une espèce de constitution familiale. Alors, liyo lingo que nous avons engagé famille. Na makambo étalé famille. Au consulter famille te, on le bake Yona Zizel, ça fait 4-5 mois bon on a raté, tandis que boza juste à 3 heures d'ita. Yoza na Paris, yaza na Bruxelles, 3 heures d'ita. Samedi to yenga moko bogoro ba bon lelo, na keta la banankasi. Bon, siko toi qui te dit noko, au moins na banankasi te, ozam noko ya nengeni. Biso zayi na noko na biso noko papa bo vandaka we ba samedi noko papa ya noko lopango ningani noko ezaba noko ya masekite yo bazo oyo ba Borompela oyo te noko papa soka ye oyo kine lengi ko oyo kine lengi noko papa yale bino nyoso bokei BKTF na victoire ngali ngaka gato mo obengo go bulisi ezekina na bangomba misatu bwe bulisi mulangi ya munene wana ya Vitalo limonade ezo soyo na mungongo lokola bampese bazo tambola na mungongo na yo bozo mela kubulu bozo lia boke tambola kote ya fleuve kuna musubo ke maluku boke tala fleuve na maluku. Donc noko papa abane ko jouer rôle ya moboti soki aye lopango mobima bato basepelaka bayebi ke anoko aye. Et puis makambo ebele mike ba boti babande ko yebisa biso te noko papa mutabande ko yebisa biso parce que il était à la fois oncle, il était à la fois ami. Azo jouer rôle moko boye ko approcher biso makamusu ba parents bazo kolobana biso te. Mais noko asa alors noko asa muta osakana te ni na baluba biso bengaka noko manseba ni na baluba noko asa muta osakana te na ne biso bino noko asa muta osakana. Et surtout, no kwa zana mama na puissance côté na bango ba mongo. Bango batu ya bokoro, bakuta bikoro kuna na ba mai ndombe. Batu balingili tuma mingi, balingili foro toto. Bango basalaka pondu moko. Basalaka pondu moko côté na bango babengaka limbondo, pondu a pete. Bongo sikoso ba elio fufu ya pembe. Nani ya mazamba okolembura kaka sai na misapi bango ba Borompela batu ya mai uleki mboko ebimisaka mabaya buleki kwa mutu ulebo kota chenal nzela ya fleuve bomata yumbi mboka ya ngobila mboka ya boziana bozaka na minano bomata bolobo bokota mbandaka bokoti lisu na kati
boke bima na mboko yo ya badikando côté ba collectivité ba onsensi kuna bisika ba mbinzo ya mwindu wana ya minene utaka na ba tiako yo balobaka wana côté ya likolo wana bozana basankusu mais soki okiti mwa muke ozongi na bolobo olio ya kosala tour na kwa muntu eza musika mingi omatika ka likolo na mokili ya bolobo mboka liboso bambalade mboka mibale bambala 1 mboka misato mompe sole obimi na mushi donc osali olio sala contour aboye ndenge basala canal de Suez na Méditerranée olio ndo kosala tour na Afrique du Sud okotika ka Maroc Tanger Med Algerville Tunis obimi na Alexandrie Malamoko océan Indien yango wana mer Noire au lieu ça la tour et Afrique du Sud pendant 5 jours yo koti na Méditerranée au sali contour donc au koti wana na bolobo okeko bima na mope soleil yo kiti na mushi sikoyo oyo kokutana na bibale misato bingambe ya bibale oyo awuti kwelo ye awuti Kasai na mboka ya ba Lambert Mende na Port-Gentil batetela oyo mai ndombe awuti na mboka mabaya pe abimi kuna na musika na bokoro na bikoro wana bamboka ya baburompela kote kuna basala kama sekite na makamba banoko me kuyoka burompela oyo je compela otoyete to va na totala na makamuni ezo lega wana parce que eza très complexe ko la na makambo mokonza mboka longwe ake ko s'enrôler na mbandaka bisika peseki bango bilaka ndenge na ndenge po ye na bilaka na yoka bilaka na mokili oyo eze tumbo apesi bango bilaka na kosela bino boy na kobongisela bino boy vraiment bino bangala pena bolo baka miso gamo kakoswa boko tuna emi tuna te pona bilaka na ye vraiment nzambe bangala bokoti na makamba luba nzambe boy okota na makamba kinwa nzambe batala bakengela na délégation boy ni wana burompela hausa ni na mbandaka aza na délégation ya mokonzi ya mboka etanke ki no moni azaka ka noko botika ya kende donc makambu sango sango donc jeno akotaka na prison wana po alobaka ke sango azali agent ya ANR sikoyo lelo eyoko mona ke sango wana asalaka na ye na compte ya gouvernement ya Kabila na ya Chilombo. Voilà ndenge bozomona ba Congolais o mona Congolais mwango asalaka ne musala moko ya mukeme akomi na mbongo akomi na vimoko orga azali na couverture ya munene likolo na ye ndenge balobaka na mangala soki omoni mwana soso avimbi na nzungu yebaka ke mama na ye azali na se po mwana soso na muke na ye akoki jamais kotondisa munene ya nzungu. Donc bato wana nyonso donc sango webi Lombo Makiadi abandé quand même ko mérité na rolo ba Lombo Franco mérité quand même parce que azaki na musala parce que OK Jazz yaki orchestre ya l'État, c'est l'État qui payait les agents de l'OK Jazz et OK Jazz et bandé ko bénéficier ba donyon so ya l'État ou ba bandé ko pesa na ba au cadre ya l'État so qui nesi ba au cadre à l'État ba sur la voiture au monde appelle OK Jazz pas sur la voiture so qui ba au cadre ba ke vacances na Bruxelles au monde appelle OK Jazz ke et puis Lombo Makiadi azaki na l'ordre de Léopard ndenge ba au cadre nyonso bazalaka nango mais Lombo quand même méritait ça, c'était un artiste hors pair aki alanga nzembo yo azaki na mokokanisité na mokili oyo Lombo Makiadi mutatie atie fiction na musique c'est-à-dire makanisi moko ezalaka te na mokili boye akoti yango na musique ozwi nzembo lokola la vie des hommes Lombo azoloba makamoko boye na kati wana
Soko za mayele mingi to ko comprendre nzembo wana te. Faut batu ba expliquer yo. Lombo azolo baba makambo moko boye pona ko jouer na psychologie ya batu. Azolo ba makambo moko boye alobi. Après, ceux qui ont talé en vie normale, ça n'existait pas. Na yeko yoka nzembo moko boye. Nzembo wana alanga nzembo moko munene kombo na ye Ngoyi Musoko. Patrice. Nzembo ngo titre na ngo kombo na ngo mokolo na suka. Ngabi na yoka nanu nzembo yo. Mokolo na suka ye. Liboso na Yezu koyoka bakombo ye. Liboso na Nzambe o. Na leli yokanga mawa. Nzambe tata kombo na ngai na yokite. Na leli yokanga mawa. Nzambe tata tanga lisusu pona yeba o ngai wayo. Ndenge nini, mais c'est la science-fiction, c'est Luambo. Alors, ceux qui ba famille à Luambo baza mayele. Ba ko zo moko na Jomili na nzela ya frère Patrice, c'est Luambo. Quand j'écoute cette mélodie, na seki na koseka. Na bi mais Luambo non. C'est la fiction des choses qui n'existaient pas. Nzamba tia bino mulongo boye, abanda ko benga ba kombo na bino, après yo yebisi Nzambe ke o kombo na ngakutu na yo kite. Mais c'est la fiction, c'est Luambo qui a mis la fiction dans la musique congolaise. Yangunga na lobaike. Bosse la Luambo monimako, il est grand sur tout le plan. Il est grand sur tout le plan. Til lelo na monaka moyembi moko toyo akoiko ko bwake la motema na ngai mili kindenge Luambo bwaka. Biso tozui chance ya koyeba Luambo de près parce que na balabala na biso zwao tozalaki na papa moko kombo na ye na pesi bino bambote ba merveille ba bonne année. Tozalaki na papa moko boye kombo na ezalaki Teddy Kinsala. Azalaki na ekala na ye kaka na balabala na biso kombo na ngo ezalaki le Faubourg. Alors Luambo na Rochero ba betaka chaque samedi. Donc na répertoire nyonso a Luambo banda bo mwana na yebaki yango. Et puis na époque wana tozalaki na chaîne musicale oyo ezalaki ya ba disque 33 tours. Wana papa kaka mutasimba ngo bino bana bozana droite. Et puis père samedi lokola sala kate à partir à ba 13h 14h. Allez. To tomboli yango to bimisi yango to yena ngo tina terrasse. Sikoyo père azako tia ba disque wana ya ba 62 minutes. Soki Luambo bandi ko beta elengezo sila na biso bana mike me elengezo sila biso te. To ebaki nzembo moko ya Luambo. Na ko yemba nzembo ya Luambo na kangi misu boy nazo yemba. Alors, sikoyo biloko wana tango bozotala. C'est la fiction. Borompela se trouve en Mbandaka. Nani na mukonzi ya mboka. Na mupanzi ya mukonzi ya mboka, mwasi ya mukonzi. Ah, récompense. Komisaki osanzola ki mwasi ya mukonzi. Olobiki mwasi azaka kobe moko. Mama Denis Nyakero Chilombo. Ah, donc récompense ya ngoyo. O matana jet privé ya mukonzi ya mboka. O muna ye munene ya mapatali ko na kati ya jet. Yopo mela champagne. Enveloppe nenge ba pesa na bateau ba ke mibembo. Yopo bénéficier enveloppe. Boni na kati. Mais lokumu ya libota na yo bwaki wapi. Nakozonga moketo solo la masolo ya Kadima. Nakozonga lisuto solo la masolo ya polémique entre Zakari Bababaswe na mutu moko boye. Webe zagi na livre moko boye na 4e primaire na ebité soge zalaka kaka. Mon ami Paul. À l'époque, hein, biso ba années 70-80. Livre moko boye muke. Mon ami Paul. Na kati ya livre on ezagi na texte moko intitulé Le deux voleurs Makulu et Mafuta. Donc moi maya ezagi na bakwanga, moi maya muso ezagi na bagitambala.
bakute na nzela bo yaya wanini abiono na oteka bitambala bana li bitambala ngesi la rapide pona na besoin osomba badamas na me na mboka ba mer nzala moyende abia soki na mitekela ki ba plan na sana ngo nangana pe ata 3 kitambala na memela pe ba mer na mboka oyo zoteka nini abi ongana na baduma pena bakwanga nsesa pena oya moto wana abi me ngana luka kuna pe ba mbolongo ba biloko yo baduma abi ngape na olingana pe ba bitambala suka no ba makula baki bo yo zwaka bitambala pianga baduma croyant que bitambala wana ezaka bitambala mine na kati wana eza ba carton akamati saki ya munene bitambala apesi na mafuta orga eba itegezaka 4 duma likolo saki na se wana mabanga le deux voleurs et les deux voleurs les deux trompeurs se trompent. Papi Tamba et Zakari Baba ce sont de deux voleurs. Balingi basa la biso numéro ya sûr que na bango. Mais il y a des détails à retenir. Hein? Il y a des détails à retenir. Papi Tamba dit une déclaration que Joseph Kabila Rozonga na 3e mandat. Et ça là qui déclaration au livre à Outiko Sala na Kinkole. Ça c'est à prendre au sérieux. À ne pas négliger ça. C'est hyper important. Les deux trompeurs se trompent. Makulu et Mafuta. Wa kimi tabia mbendre wana nyama. Natana bitamba les abonnés. Afungula we ba karto asimutu. Opa kinena baduma bia nyama. Na lia eduma na motindo longo bani afungula boy mabanga na se. Papi Tamba et Zakari. Entre Taburompela. Batie na première classe ya Air France. Azongi na ye famille babengi ye papa ata 10 000 bokilo atinde. Maman ata 10 000 bokilo atinde. Gisèle enveloppe batinde li opa papa na ebite lo onieza na kati kuna za mbongo ya 2 ans ya ndako na ya kolia bana na makamu nyonso na mwa lettre. Mobali mutatinde. N'oubliez pas que Gisèle Mpela nani yakeru bazalaki ndako moko na cité de Loya o azalaki na par na villa 32 ou azalaki na villa 33. Il y a même des photos oyo bazako lia isika moko. Parce que motoye la ki mama Bokilo mama Coco bana eza Zizel. Alors là on accepte quand même. Zizel a na bana. Oyo ayena mikumba na ye. Bana bota libanda. Alors, boli kambote bovanda. Na bino baluba. Eza nango likambote. Po, il semblerait que tu gagnes yakero pa kwa moluba. Akoma uloba na chiluba. Sikoyo. Batu ebaka tina nini basongisaka Zizel ete. Parce que celui batigagi Zizel a commis déjà construire une empire puissante. À côté na ba coopération, a commis pe première dame, a commis pe na ba soldat ba kengela kaye, a commis pe na ba jeep à cortège. Zomon. Et ba mona iketanga yokoma na ngunga campagne ba vuzula ye et ko ça passe. Il est grand temps Mafuta ezana nu ya ko nyenga bolongolango. Mais bon, voilà, le général Kassongo a fait ça na ndenge moko ya mabe après bon voilà. Il y a un moment pour opiner le général Kassongo. Bakomi kotinda eba makamoko ezanga tina na mpete na ete. Ne bele mpete azana ngwana kendo kangela biso mama wana na 4h. Kassongo lamuka muna. Kendo ko kengela eloko moko boye kuna. Nyonso wana ezaki ba pinisho po. Aza quand même mama ya bana Chilombo. Lo lenge o Kassongo memela giango. Ebi de so ayeba yike wana za mwasi ya Chilombo. C'est sa femme. C'est sa femme. Moi sinaye. Zomon. Et puis bana wana nae. O nyosto lubaka wana ezama seki. Kendega azwa bana wana betambata. Au mona même la police belge ko luka yo 24 heures sur 24 heures. Bana mukonzi. Bana mukonzi. Bosi koyo bana yo baza bana mukonzi. Noko na bangwa zanani. Asa bokilo ya mukonzi.
bato bamoni jeko mpela na 5 heures na zone azotia carburant non oh jeko yete baya boye oh ba jeep oyo bapesaki na ba député wana modèle wana ya sika na ba sachet nango jeko bapesi yango azotambola nango na Kinshasa sikoyo maison civile ya mokonzi bimisi jeep moko asike pesi yo kaka boye oze loko te na mokonzi ya mboka oza na ngwende moko boye te liboso ya mokonzi ya mboka jeko tika bato bavanda ko tika bato bavanda oyebi oloba te heureusement pe oyebi koloba te oyebi kobuba lokuta te soko oyebi kobuba lokuta olungo koluka maloba moko bato bakwa kokota na kati te ononga aza nga bokilo ya mokonzi ya mboka jeko boni boye après ba rencontre moko esalamaki entre les états président ya Sénat Bati Lukwebo s'est rendu en Norvège, Suède, Finlande, ba pays Scandinavie wana. Oh, batala na mupanzi ya Bati Lukwebo. Zizel Mpela. Oh. Donc makambo zande boye. Oh. Bongo na makaro. Et puis Zizel Mpela zo yamba bakonzi ya mboka wana. En qualité ya nani? En qualité ya famille Mpela to, en qualité ya première dame. Wana ezali question motuna o ezo sengela. Et balanane yano. Bon voilà, chers amis, chers compatriotes, je suis presque à la fin de cette belle vidéo. Plein d'exemples, plein d'humour, plein d'illustrations. Et je vous dis, on se voit demain. Même heure, 14h30, 15h. À bientôt.